bana poto baleli bana poto baolela ngilingete lokola mwasi asika uti ko bala la libala lingete le meilleur respecté que n'a jamais connu. Merci Félix Tshisekedi pour avoir fait confiance à un Sagata, à un Boma, à un Maïndombe. Yiko amulubati. En tout cas, ça m'a rassuré que vraiment vous êtes dans la compétence. À Tchelibiso, Naba vote peut tous bienvenue langa. Adjoint à Seni. Honnête, les choses le connaissent leur moussous. T'es élection à Malo et Simba. Alingete, Bopé Saïl, poids, na moussal qui toko azosal. Inspecteur, on est à inspecteur et à Kala. O Babana, Ijefoan. Mais, Bazaki na honneur, pendant na valérité. Yo kango babakanga mutu. À part Alingete. Aucun et pas à gouverner ni ça pas les autenga. Alingete a pessi bango équilibre. A brancher ba bureau ya inspecteur Nyons. Classe. Félix dans sa tête, ce n'est pas un Moloba. Il est Moussakata, il est Motetela, il est Bakongo, il est Katangé, il est c'est ça Félix, il est tout ça. Mais on mikolo, on peut ça mon message ya c'est molinga yolo ba blabla otega. Alingete. So beti boyo tebo ce Alingete veut dire Fati Beton. Au salabi Alingete na katia ba na konabino. Na ba société na bino. Qui est plus d'art. Ce qui bat tout le col la boue bazata sans na Congo. Le Congo se développe. Fati a changé gouvernement, a nommé ba gouvernement, ba ministre, ba premier ministre na idéologie Alingete. Donc a créé ba Alingete. Alingete mususu bakota. Ni ne quoi bisa na bande quoi justice par rapport il y a Moussala il a l'ingénieur Moussala mais va bloquer un grand travail qui mérite que justice est veillée sur le quoi. Pardon. Bon profiter na l'élément angina pour mboka impunité faut ici là faut battre na nyonso na ba prison non seulement ça bazo zone qui s'appelle Bambongo. Est-ce que oui bazo zone qui s'appelle Bambongo? Mbongo zonga po mbongo elinga makelele te mbongo zongi ebele mais bobimisa bango te botika bango sur 3 ans asala ta 2 ans mais nsokanda lengete Sénégal inane 4 mois eloko na kamwe nzoka de biloko nyoso asali il y a 1 an et 4 mois makelele na pas preuve na mbongo zongi na 1 mois 4 mois tala misale bele kala bato babanga aner kala ba policier babanga aner babanga demiap babanga services spéciaux lelo 4e liste koti IGF na comme IGF spirituel et puis IGF d'investigation bato ba bureau ya Lingete te lelo ba moni yango grâce na nga na yo yo isiko zali koma Lingete na société na yo koma Lingete na ministère na yo bongisa bana bongisa ndako na yo bongisa bisikoza potondima yo ba travailleur na yo baza nesengo na yo ba bisika yo sala koza PDG oza gouverneur entourage sepela mboka na yo sepela na yo banda ko tia propriété ordre na kati ya région na yo nde biso to bengo Alingete mboka mobimba bozuli bakoyo otala pegin sasa le serviteur na bino le terminateur de la presse congolaise bomituna ki trop que botala ki na ba réseaux sociaux que il paraîtrait que IGF akangi prophète Denis Lessi na dossier nini to na likamu nini ezalaki bongote ezalaki que ngai na kindaki kozwa sport par rapport ya lisolo na kotsaki na niveau ya IGF et pas ya Mokondi Gilles Alingete osala musala kitoko na ponaki kenga pegin sasa atake muntu ambanga muntu indusa na chaepe po azali muntu azo akoti na vision chef de l'état ndenge gouverneur ya vila Kinshasa Chantilingo Bilambaka azana vision chef de l'état ndenge pasteur Jacques Kambala Chilombo azana vision chef de l'état yango na kenaki et pas ya po ipan apesa ngai sports par rapport à partenariat na lekisa rapé na ba émission na ba chaîne partenaire na ngai tangu na komi na bimi na ngai ndene bimeli na ngai na moni l'homme de Dieu le prophète Denis Lessi aye ngape na banga ki na bi ba convoquer ye nzokande ezalaki nango bongo te ezalaki visite ya nini en heure ya visite ayeki pe ko funda bato
mais tant funda ki batu nde caméra na côté na caméra te on a le côté mabete on a vraiment le kuta mabe vraiment na ko constater et ça vérité mais exclusivité mondiale à part chef de l'État, garant de la nation, ndenge akene côté la ndenge nini IGF et ça la musala ndenge a sali ba exploit ya kotonga pe ko réhabiliter ba bâtiment ya IGF nde tozwaki exclusivité na diembela ki sima ya Moussa na Nzambe l'homme de Dieu le prophète Denis Lessi pour accompagner na visite guidée oyo basalaki na kati ya IGF nde micro nanga na caméra na ngai et accompagner ki et film parce que natamola maboko pamba te ina yango na ye na résidence ya mvuluzi pour to sola makambongo ezalaki ndenge nini po epesa bino vacuum epesa bino goût bolanda exclusivité mondiale ndenge nini tokendaki na IGF ndenge nini to visitaki et puis makambo nini eleka ekuna mvuluzi boni ah yo matata omona ngande mais yo type plaque derrière c'est bien ngolé déjà ba carno tout plaque mais ce orange et yebo mvuluzi bon mona pousa ni bo otala boy mais ça qui nini vraiment pour ba bangaki na ba réseaux sociaux ba pandi pour IGF na ka na entrée wana ba caméra cachée ba lobi IGF va convoquer na dossier nini oh yo kozana mutu l'état te bon nga nazalaki lokola tozoloba mambo mingi kokomisa musala oyo munene Ngobila zo sala na ville ya Kinshasa pona nga na soutenir Ngobila parce que azo sa musaki toko pona mboka azo tonga banzela azali ko tonga bazando azo sala babiloko atie ba jouer azo tonga banzela en béton na ba projet ya Kinshasa ya ba train urbain 300 km train urbain et ba projet kili oyo eza na maboko ya Ngobila akomi ko tia ba avenue ba quartier ba plaque ndenge ezala kala na era ba belge donc azongisi biloko wana muta mibale ya marqué nga ezali IGF Jules Alingete nga sikola na okanta IGF eza komona ye pour banana kola na nga na ebite ki IGF eza inspection générale de finances non na ba été notamment na yoki ka IGF ah pour na vanda na mboko na yebiki ba inspecteur bazalaka ya finance mais na yeba ki institution wana bien ti donc yende mutaye ko sala ke elo wana ezwa impulsion grâce à vision per chef de l'État oyo asala choix na ye pour Alingete ça ba 33 ans ou 34 ans na musala la mwana maison donc koliwana siko biso to yeba te ki azala ba bilo donc mutu ezalanga na kati to benga ba on ba pièces rares ba yaka après un siècle pour ça ba génie mutu na ba mutu ba yaka après 50 ans ba mutu ba yaka après un siècle IGF ba ya après ba un siècle alors na moni ke mutu ngo to kumisa esika vanda ka su ya salité na mona ngo quand même pour place wana nga na za oleka na kala ndeko mo ka kufaki ebe mene to mo telengana nango to luka morgue nde to yaki wana liboso IGF ya kala wana to koti na kati to kati morgue nde za la wana to tsike bem ba bengana biso ba bi awa bomoni aweze bem ngabi wi forme to mona ki to kanti nde zali morgue nde to kene bem na biso to kotika wana mama ye nzoka nde za bureau ya inspecteur ale mikole to le kana na tali longengo na moni lumière koti ngabi morgue longwa nde na kotit na sengi autorisation pour na mona na IGF pour na loba na tala biloko oyo ya zo sala soki eza ya solo ezo mérité par rapport na mosala oyo ya zo sala alors nde IGF apesi nga rendez-vous alobi non bat libéré yo espace pour omona mpo nga na eloko akose reproche te nde ntango nga nazoya naboza mpe yanga kamera na filme ata na telefone nde namoni yo te yo mpe moto asongi nga biyaka tokende kaka nde tokoti bato asongi tovoni libanda balakisi biso libanda na lupango ya bato abongisi yango mpo bafleur evanda bapo de fleur lupango ya bato IGF abongisi yango mpo présentation ya libanda ya entrée bavoisin babongisi lupango bavoisin mpo image wana bafleur elonama wana mpo permettre inspecteur général image inspectorat général ya finance et refléter manga mosusu
papa nzoka nde place yango batiaki kala ezali batiaka bakombo sikoyo batie président république lumière eza wana na butu bato baokanga bafoto biso moto mona bato nde baokanga bafoto wana extérieur esprit ya morgue elongwe liwe elongwe ekomi vie tolongwe wana toke na kati nde toke na kati bande baomona balakisi biso baevre ya asali 2 salles d'attente nayoka bien lobi te heureusement na mesana na baclim nayebi si yo clim oyo eza na réception wana il y a 2 réceptions réception ya bato normal oyo bayaka mpo bakende malili na mai ya komela mo eloko komela eza wana deuxième ya vip wana papa ofo omona kiti il faut omona bato tout wana ye batv babiloko ya sika donc na mi retrouve na présidence na mi retrouve na kati ya présidence donc propriété ya ndenge nini wana donc wana soki oye ongokutana na mutu mo inspecteur mo boye boapesi yo na première place deuxième place eya nani asali parking ezali na bazelo wana banini atie yango arrange yango batie bakayas toilette moko jour toyaka na ebema wana ta babengana biso na senga ye toilette nakendaki papa na molanga mai parce mai eza obima te nde tokoti wana asali mama na toilette okolia na kati ya bapaya na bapolisier na bagerite yai makasi gerite ezali wana basoda akolala leka wana na toilette après batongi toilette ya VIP batongi bureau ya liboso ezali ya chef ya protocole ya mama moko azala na awumeli na IGF bakondition bayaka yaza ntango IGF oyo ya kote alingete élevé na fonction et mama wana soki oye VIP ongo kutana oye wana avant okome pa mokonzi iya nayebi so eza na basale eza place wana après soki oye kofunda mutu oye na protocole apesi yo okei na courrier okoti na courrier otiki plainte to mpe oza mo info moko ya kobatama ale kuna na suka eza charroi atongi yango bien wana biloko na ye parking après alongwe wana barrière alingi ete aza mutu na bainspecteur bazokangakanga bamiyibi na gouvernement na banani mutu aoya na bomba alati bomba akoteli bango ake mibwaka kuna ale batie barrière bafuye na écran prophétique écran prophétique papa bakofuye yo so munduki zo elo nini ezali oleka te même spirituellement te alingi ete akufa lelo na lobi te oleka te atieli biso mama na barrière fuye ya ndenge wana la police olongo wana à gauche batie salle moko papa posa ya buka église na bandela salle oyo ya Félix amphithéâtre Félix na lobeli Félix na photo na ye na lobeli omona yango te yo filme yango na lobi osoli na photo ya Félix mais est-ce que kosoa na photo wana ezali spirituellement nazotindele message po esika yazali na télépathie na ye spirituelle na onction prophétique yaza nango ayoka message nanga onapendaki bondoki ya nzambe donc nde ezala fati na minute oyo aye mam na rebellier donc comment il a choisi ces gars là pour respecter baki ebele comment il a fait le choix ya type wana et puis alongoli ye na finance batie esko na présidence ayebisi yo sala mosalo parce que un bon coach eza moto ayebi kopona zero ayebi kotia bi mais babagela lengete aza moluba ya moluba te président Félix aza tribaliste te amusakata ndenge na biso te yo filmaki bendela ofilmaki bendela oui kasi bendela mboka na bao biso mbie toya likolo ya bendela te non c'est que 50% ya moluba 50% 100% des pères et des mères musakata donc muboma ya bendela eza so kati vila bandundu na ngamo nango bak ezali okoti na mai ndomede okewana donc frère na yo oui nazali ko frère na ngai ya makila yango petala ndeko na yo mais non nakendaki na ndenga mabete mais nakendaki na tala ya solo eske azosala
pour réputation na biso ebebate ngobila pesi biso lokumu sikoto ke notala lisusu pour bato bandundu ba baby sa réputation ya grand bandundu awana ba baby sa biso réputation bato grand bandundu ko ba bon ba police belé basala nzele za wapi banda to banda 60 munga tati bandundu batu oyo ba bandinde projet ezwami siko na mwana bendela oyo kasi bendela wana bana makadam na kati ya mboka oui bana courant na kati ya mboka donc tout eza wana donc bendela ezali PDG ya office de route azala mwana bendela na ye na nani ba mboka moko na lingete lumière ya na mboka na bango beto eza na mboka na bango et port eza na mboka na bango donc alingete na ina PDG ya office de route de la biso nani comme kimi hein Mutinga voilà ve Mutinga Mutima azape na nani na motel atongi pe hotel bien na bandu majestique atongi pe hotel kitoko na ville bandu no pona bana bandu no bazwa lokumu génération yo nde eko bongisa génération ba muzito elokote génération yokanga na zolo ba makamu tokena kotanga ba kombote OK ça va natanga te hein bon mutasale lokote ngana notanga muzu sale lokote asen tokena conseil des ministres na président Kabila tokena kuna batula na botel bakota balala na botel inachevé bon mina ko sale selo obe mina eloni tangelanga lo mina ko sali tangelanga kasimnga na yebi na ngata tangelanga papa ndapa oyo nani papa ya mwana na Moïse Katumbi wa mundele wana lo baba français ya bien nani Kamitatu Kamitatu atongo tele mo ya 3 chambres so 4 chambres papa Kamitatu banda 60 bon kimbuta le hotel atongani kimbuta le hotel elote la yebisa yo donc abandu bina elokote tangelanga kasi tangelanga po bandu ne yebana bana ki kwidi ti na mai ndo grand bandu to yebi so kura ekoti to yeba ke loke koti ato moni bendela awa pa mutima awa na alingeti to moni mboka na bango makadam eza kura ezali port ya bieza bon courant na mboka basali effort babendi courant bana bandundu ti na mboka wana longonya parce que yo kena ko funda bato te kuna na IGF ado funda na funda mena opesa secrétaire na ba ONG yiba ba mbongo na mbongo to kotiza pona bandundu mbongo ne mona nati fundi ndani siko baba bakanga ndani fundi ibo kena na courrier okena na courrier courrier na kesu ba lettre comme la ekuna et puis abano jugé bato na basamba donc tout koti salwana j'ai pété les plombs papa au pété na pété na sali grand pétage au ya niveau na ngana na zo pétage wana wa ba benga au grand pétage parce que pétage ezali petit pétage ezali pétage on a le ban normal ezali na grand pétage grand pétage eza o ngana salagi ezali net crise wana au piqué crise grand pétage yo comme na niveau que o lo basute o tala o comme net mutana koma o tali sal papa tala marbre bamona bango moko bakomona marbre andengwana tala ba photo ya na ndena lobela photo ya Chilombo ponga na kansa pa lingeta ona dutai na biba lingete muzuzu pe ba baluba na tala bona vérifier o ya ndengo na nga ya bendela comment azala parce que to moni kuna baluba pe baza o ya mayele ben inspecteur mayele pe baluba baza mais il y a poni à lingete. C'est pour dire que Félix dans sa tête n'a jamais été Moulouba. Félix dans sa tête, ce n'est pas un Moulouba. Il est Moussakata, il est Moutetela, il est Bakongo, il est Katangé, il est... C'est ça Félix, il est tout ça. Donc, Salouana, non. Pourquoi tu n'as régi? Na régi, papa, la Lili, Nzondo Akosi. Régi, on dirait à télé, papa. Quitte za micro, quitte za réglage, quitte za et puis ils ont les na carte kuna ba omona yo avec de caméras cachées. Oh mon dieu. Na senge na lingete a def sanga salo na pona banda bakilit.
au BBC émission. Et na boya kipo na moni bandimi ba batute wa bamana na micro ya batuki na ba caméra ke ba mundi mutu bazala ri mo pétage les gars kati sika micro atie na poche. Alors na boyi nanga na zo ba problème elengi ya salle. O ça le forte mulime bimi yango moko. Po na komo yo ba parler la langue mo yelanga na maîtriser yango mais comme il y a grand pétage na vandi gagner. Dans la place à revendre la conférencier. Moi, inspecteur a eu valeur. Inspecteur a eu salle, il y a ça va réunion. Inspecteur, bah quitte les alliés à plastique. Na air à morgue. Héroïse faisait na morgue. Mais l'héroïne, à l'ongoli bah quitte nyon sa boukiango. A tse likolo, d'inspecteurs généraux. A tse 3 catégories d'inspecteurs. Na inspecteur de finances, na bano baye c'est qu'il y a 20 ans, 30 ans. Pour, depuis 78, la formation est agissée sous thé. À recruter sous ma chaîne. À recruter. Au moment où Moutoulanga Mongazaïwana a un email, moi qui te reboue. Je suis inspecteur. Depuis quand? Depuis 4 ans. Donc, moi, j'ai un email. Même au sel yo kate asali yango poani na pesi ben inspecteur on ezaka ben inspecteur ya kala o babana igefwan mais bazaki na honneur pendate na valeur te inspecteur azo kende patalo toboki o que nous l'enquête pas gouverner ba benga o mamo o kota ta facilement ko ici le ke dossier lali yo kango ba bakanga mutu à part lingete. Ok, et pas ya gouverner ni ça pas les autengam. Aligné ta pesi bango équilibre. A brancher ba bureau ya ba inspecteur nyons. Classe. A sommi groupe électrogène ya ba sika ya haut niveau à mai. De façon que toilette 24 heures sur 24 heures parfait les autres chambres na toilette. Encore ils ont pas lingui propriétaire. Na lobby. Na lobby nani Pullman bakosa. Nani Pullman bakosa. Nani hôtel mususu na Fleuve Congo bakosa. Propriété pour tout l'hôtel 5 étoiles. Mais ma bosse là au vent il a kitio fatia vanda ki c'est la gazi. Donc kitio et salema fatiga mutavana ngana yo vanda. Na communiquer na fati na kwa lo mona nzoto minike zinga na mitenge kawan mba mona na mona le pibelinga yana umvimvrenga bite awate tika na communier na chilombo bon oyuki mamo esprit mo wando elanga net na comité no moko na côté lié pe à côté linga mala moko na komo parler kichilombo ouais Wani Mikolo kabo ya linget ngai mikolo na banda kunyo soso mona mutazo amuriye yo wala sina pati ouais sinya pati kasi ayebisi angilinget abitala mboka ifo ezala droit kangela nga ba miyibi tianga sembo na mboka tilanga makambo ekenda sema yo mikolo ongo pesa mutu message ya sembo alinga yolo ba blabla ocheka alingete so beti ebo tebo ce alingete veut dire fati beton même bambosa ina so tebo alingete muto ala libosona azongisi fati beton boy au pangusi na nelongi po mona clair après obeti boy alingete fati beton so beti alingete va répondre fati beton ça dit que bongi samboka zala semo na musalo zo sala zala papa to koti na ba restaurant oli okende na malewa restaurant ezawana restaurant wana soko ke agent nyonso inspecteur nyonso oli ofuta $10 libanda ofuta ba 5000 ole plan nyonso 5 otondi alingete azo verser moi quelques mbongo kuna pona ko compenser dépenses ya ba inspecteur ba comme bumu. Mais là, est-ce que Ayaka Moussala 7 heures. Juste à Nabiro. Collaborateur so et après 10 heures c'est fini. Donc à tiki 9 heures pour na batunion so y a embouteillage. Mais il y a comme à 7 heures.
Donc bato abouye baza epelete bayaka un siècle malamoko. Alors bosala bi alingete na kati ya ba ndako na bino na ba société na bino qui est plus d'art soki bato lokola boye baza ta 100 na Congo, le Congo se développe. Donc Fatia changer gouvernement a nommé ba gouvernement ba ministre ba premier ministre na idéologie alingete donc a créé ba lingete mususu bakota. So bakoti na ba gouvernement bakoti na ba société na ba entreprise publique. L'esprit qu'a l'égard là, c'est fini. Bango monango bango moko toke na ba bureau mususu sauf bureau moko réunion ezalaki. Donc nous récupérer ango réunion ezalaki toki totali ba nasima ba parking ezaso 3 ya minene. Ba mtsuba na sima à part côté à ce ministère de la finance à prévoir tout mai groupe courant so katani ba groupe et professionnel. Ba salle de réunion ezata ba 8 ba salle d'attente ezata ba 10 ok oya wa hausse de la mokonzi via et puis non et immeuble est reflété après chaque 5 minutes moto mo aleka ka bato aleka pona otia parfum au moins toilette ezai kuna na ki capable à golia na kati bongo na koti toke na salle d'attente mususu ba kite belé salle de réunion mususu auto vanaki après ba benginga na ki kutana na ke no funda bato pena ke no féliciter nga mo na koti na kangina nga photo ti na ki na kutana yeme avanda na to be wane pa lengeta def sanga biro na ande ko na epe na pasteur na nini fa def sanga biro na ba transférer nga on arche et ça la matin mais na ozala kaka na problème na olala sauter et puis bureau ala siko kozaka bureau ya ba vision au côté au côté na kati mama le 239 vers 2002 prophétie ezo bima na pété à part chef de l'état R ayaki ko inaugurer pe kotala misala ou alengeta sali le seul moto à côté en visite guidée l'homme de Dieu le prophète Denis Lessi n'a pas guidé ce terminateur. Attends que 5 ans tout sur ba piaoté. Pour venir votre chaka bolanda. Oh non bibi sauté chéri boté. Le baké to lingi to tricher ndenge Denis Lessi n'a pas guidé ça basalaki. Mais vous avez récit baté pour place en bongo ba film raté. L'homme de Dieu phase aliboso et l'équipe to na deuxième phase. Batmité mezo betra bandako. Okene ko funda banani. Pardon. Ata momi balemi sato. Tangi la biso poto miyeba déjà. Na kena na 47 dossiers. Ah surtout bandundu. Na ba DG. Oh. Nga pe na kota yema banquette nanga. 46 dossiers na tiki na table na courrier na kelo belango na monoko. 4 du tanga na Jules Alingete. L'homme sérieux Mutaboui. Mutaboui. Fati Alingete Fati Béton. Sikole refundi wana siko base la ka ba yo ka ba dossier ngezo ya Rolanda na mikolo ah po yeso tiki boye abandi siko ko sa banquette yeso ka sa boagi na justice etali justice bo libérer mutu etaliete bo sali to ko sali etaliete po ba te belé ba ngolo bana lingeti ke yazo bimisa batu abimisa mutu ndeni yaza inspecteur aza gendarme ya finance aluki sika muyibe ezali akangi biloko wana to abia ba yiba yebo ok abwaki na procureur azui bake na jugement o ba condamner ba contraire so ba bimisi alingeti na kata azarte mais il faut ne abeta c'était na justice yango pe na tuna l'homme de Dieu na lingi osolola na bande ko justice pour osali enquête osali investigation omoniki alengeti awsa musala kitoko muta nini na bien muta alaxi ke ba enquête ba sali kabila za lokuta eza yit omone lo le gars a démontré que za lokuta mindele ba babe sa réputation kabila na ba so ba longana ba ya pas Félix alingeti a démontré que hold up na bango na lokuta abi enquête na faux pirement faux muta découvrir que mbongo tozo futa na go passe ezali ba nyongo tozo futa banyongo tozo futa na engagement moko déjà et salema ba mbongo batonga biloko déjà oyo moni ba nani wana oyo komona oni o tour de contrôle wana biloko ba mi futale bango mbongo kala yango mbongo wana ezo continuer ngete à promettre abi dès que kaka nyongo wana ya kalesili fini ko passe
go passer sili bana poto baleli bana poto baolela ngilingete lokola mwasi asika uti ko bala la libala lingete le meilleur respecté que n'a jamais connu. Merci Félix Tshisekedi pour avoir fait confiance à un Sakata, à un Boma, à un Maïndombe. Yiko amulubati. En tout cas, ça m'a rassuré que vraiment vous êtes dans la compétence. À Tchelibiso, n'a vote peut toujours bienvenue langa. Adjoint à Seni. Honnête, il est sur le col de l'homme. T'es élection à Malo et Simba. Bobato Bateo Anae, honnête, bienvenue langa. Moutuna Kei, moi, na outi poto aya, na bengi moi, na outi aussi sa classe. Na mi, na osala 3 affiches ou 2. Yo bimi selanga ka komo moi na mbala moko. Oh. Obi gata lingati abi yaya angonde ya lobalo la sango yaya ngana logique yo tiganga na séminaire na kende ko ke bunda bana lukata 1000 pasteurs ba na 10 personnes nous ça moi na bimata na 20 000 voix ko bima mais ngai na osalelo te ya so boya nga pona biloko na bivanda wana na bimina na biro na bloquer bureau azumbonga kabiringa na bwaki mbongo ne na se mais comme mbongo baboya te na zongili na lokoti na ki na kokolo sa nini sukuna nga mwana sa longwe pota ye oli abimisa ina sa nga 3 affiches pour couvrir ye koto alekisinga mwana donc aboyi ko bon ba to boy élection ndeni donc même président Fatou sera zuté ba otia ye azuté kadima asololi na ngai na ebsie ke tozo yana be feke nyoso rassurer biso so eloko wana so Félix azuté tala mwana oyanga leki na nga propre nga mna meme na politique a répondre à nga que Denis Sindenge Zabo yaya ce que moi na zuité que nous luka ya ba passer luka mbongo ya campagne pour sa campagne leki na ngai est-ce que normal ilanga to mesana bohité na Kinshasa biso to mesana 4 affiches comme on dit côté na papier bon la sortie de Jonathan Lessibou 80 combien 150 000 voix ici maboyi boy yango na ki récupérer Jean-Marie Lukola na bi remplacer pour moi remplacer na politique pour moi na Lukola kebo 7 ans mon bima to za espoir na il susute nanga na posete mais na teka fiche mo di bosa arge ici abimi si comme nanga wa boy ndé place na moni venir élection mbalo est vrai kadima nous te faisons confiance catholique ben dimio magi ba bimi na bango soki ne lo na ba na bo catholique na position ta ko bima après azongi na problème est essentiel ba lobika to continuer processus mais you want to be say copy ya cardinal ya nani o be si copy ya ba école catholique non mais o de no sakiti 20% les cas qui m'ont mis via mbongo a pété do yango moniki ba bloquer même pas que solo lat ba ba c'est vraiment 1 million moi mbongo likolo et couvrir ba au moins te bavani moanye abeso la lobby kitoko abeso la lobby bino ba ta parti mususu na bozalaka boya ka sima na biso catholique bo jembela esili esili mbalo soko ba makati to bimate bienvenue za wana aboyi nga yana yi bienvenue ilanga boyi kadi ma boy abisinga pasteur vraiment je suis désolé les gens me connaissent pas mais si tu réussis, même si le président ne réussit pas, il ne réussit pas. Né la bangi, mais le kola nzamba le mina Félix asa bimi. Mon est monsieur Koufi. Il est là dans zobo et la campagne bandi campagne avant. Et ça l'a raté. Vous en 2021, il y a de sous bandi campagne avant. M'a interpellé yo. Nanan. Ma service c'était campagne de bandité et c'est ça 2023 ça linini yo bandi campagne ni indoto na moni vision na tala mona zo kindoto amutasele mabaya zao tala mona zindoto o nani lwa abimelier po aye manzemo ya mboka batik ba inquiété nzema on peut bimisa na on peut succès est-ce que vous comprenez bon ngai na loba mabe ngabe na lobby écran prophétique écran prophétique lobby que Félix 2023 confirmé ouais alors na bato yo ba reposer ba candidature au lieu na sungi bino au lieu de dépenser 2 millions ya campagne dépenser à 200 000 au préparé pour 2028 boya au bunana ba kabundi kabundi susu na lobby en passant to ya au bunana l'homme providentiel. Oui, l'homme providentiel.
nakoloba te okokutana na bakabunde na bahomme providentiel 2028 de biloko ya makasi okoya yango wana so fati alembi ne pouvoir so alembi te akontinue na ye mais soki alembi te akokosa continuité de pouvoir ka epa na bango wana deux candidats oyo na obanga ezali l'homme providentiel na kabundi l'homme providentiel yo moko idée na yo biloko ya sika yango wana nini okoyebisa na bandeko ya justice par rapport ya musala il a l'ingénieur sala mais bazo bloquer un grand travail qui mérite que justice est veillée sur biloko wana pardon bo profiter na belema anglia totina pour mboka impunité faut ici là faut battre na nyonso na ba prison non seulement ça bazo zongi sapé bambongo est-ce que oui bato bazo zongi sa bambongo mbongo ezozonga po mbongo elinga makelele te mbongo ezongi ebele mais bobimisa bango te botika bango sur 3 ans asali ata 2 ans sur 4 ans asali ata 3 on se comprendre malgré bazongisi mbongo mais à punir azwa manonaye pour lobi asala yango lisusu te on dirait ka bolingi ka kamera avanda kamera kaka avanda mais bino oyo bozongisi mbongo et l'obité que ce sont bon il faut bima c'est là moi moké aux punitions na yo to sengi na président de la République a insisté sur la justice. Moi je fais confiance nenga lingeta sali le mêmes inspecteurs au ba musala kitoko lelo ce sont les mêmes inspecteurs mais on les a valorisés donc ministre de la justice gouvernement congolais ba aider justice et vanda magistrat Zadien a dit na ye ndako na ye kitoko ba crédit ndako avant la l'aise salaire bien tant azo simba big na tie lunette awa yo mon na 4 minutes na kene pas procureur on a témoin bala na poids ana poids il faut nous remercier nani asa na respect à mutu mais loi na monoko oyo ya 4e riwan na oyo ya gombe wana mibali ba bi misala osoko ba lingete bo pesa poids na musala kitoko azosala justice na olela so azongisi mbongo sur 3 ans mobeti ata 2 ans mais nsokanda lengete sayenega inane 4 mois eloko na kamwe nzoka de biloko nyonso asali il y a 1 an et 4 mois makelele na pas preuve na mbongo zongi na 1 mois 4 mois tala misale bele kala bato babanga aner kala ba policier babanga aner babanga demiap babanga services spéciaux lelo 4e liste koti IGF l'homme de Dieu to comme na so na suka to silisi yo komi ko saba investigation ya Kinshasa déjà Gentili Ngobila ça va 100% surtout vaccin ba profit oyo a réalisé 130%. Ngobila combien 130. Asali très grande distinction. Au-delà des distinctions, grand pétage, il y a Nicolo, il y a grand pétage, super grand pétage. Ngobila, n'a pas projet dans Sangisi. En tout cas, dans 2023, il faut bâtir un vice-premier ministre, ministère ITPR. Pas bon, ça Kongomba. Tolugi sous mon tour, il y a un homme qui est sous na gouvernement pour batailler quitter bazoy de trop. Bataba kuenge bazi, bisu photos au gouvernement en 2023. Moi, après Kinshasa, au Kenya province, maman na oyo Fifi Masuka. Tozo ya connaît pas na. Total musala sali. Ouais. On est camp prophétique. Écran prophétique, donc écoute. Toga ça musala bien. Mais togi pe moi ba dossier. Mais bisu photo no mona. Eh. Ozoko pa. Comment ça va toi? Te mena. Mais na minute na komi inspecteur général il y a comme chef spirituel et puis chef d'investigation. Donc l'engagement t'a nommé où? Te ngamoko. Nami nommé. Autoproclamé. Pour moi ça na osala les kitoko. Bato ba bureau ya lingete te. Lelo ba moni yango grâce na nga na yo.
siko mama subilo na bino soto longana to ya ya lumbasi wana ya Jacques Kabila. Kabila balobi pe asali mosala kitoko Jacques Kabila. toko kende pe to Alex biso ba evre ya sali Le gouverneur Jacques Kabila to zoya. Bandu ne ande liwa kuna do kende do kanga ba mboloko na banyama Wala ba motion. Après bandu do ke ba Congo après bandu kende kende ouais tu sais comprendre Fatia nommé yo c'est que secret zali dikamute secret ça mais na minute to kende na pas fifi après de longue pas ma fifi to ye ba Jacques do ke bandu bon toi aussi ici félicitations quand même nos fils de route projet à Bandundu Mungatati Bandundu c'est bon donc je crois que papa Nabiso fils de route félicitations na Musalana Fati Beton merci ndengo kanti biso batabandunu et kende tina oshwe ikulan kundu po to ana nzela te banda bendela ti kokende babokoro kokende ba oshwe kokende ba mbien kokende ba makau kokende ba tempete kokende ba matuku kokende ba mboka na nyoso mboka le piba esika le piba ezalaka na on vivre mboka oyo ezana lempeba Mikolo ezaka lempeba mutasaka na obete lempeba c'est fini Mikolo système ya nini Mikolo tout ça système ya alingete soko bete alingete na se alingete zanani Fati Beton so avimi na se et quand otie boy ça dit que au sokoli nanu elongi po mona bien po soko moni mabe okoya na libulu soko za mabe okoya na muyibi na corruption alors tango sokoli nanu elongi comme mona bien Fati Beton. Mbote na famille? Bon, mbote na pesi na bandeko nyonso oyo bazolanda ngai partout. Musala na biso to sala wana ozamu musala no kitoko bato bayo yango te benga biso. Benga pona visibilité ya musala na yo. Nde to aboye nga na yo tozana en tant que chef de la presse, tozana en tant que chef à pasteur. Ndenga na bo. Naza chef à pasteur. Iyo ya presse biso équipe na biso ezali ba IGF donc comment ba lingete iyo esiko zali comment lingete na société na yo comment lingete na ministère na yo bongisa bana bongisa ndako na yo bongisa bisikoza poto ndima yo ba travailleur na yo baza nesengo na yo ba bisika yo sala oza PDG oza gouverneur entourage sepela mboka na yo sepela na yo banda ko tia propriété ordre na kata région na yo nde biso to bengo alingete Modéron Simba lelio mabe Modéron Simba ministre Modéron a nommé nga ambassadeur Modéron Simba nommé nga ambassadeur à tourisme nanga na conseil moko filmer logo nyoso kitoko filmer moi ça kitoko placer on na Facebook placer filmer moi si noir moko ou ya congolaise na taille na kitoko au filmer au tindi obi voici la beauté congolaise filmer kaka lumière au bongo belate na butu voici le New York au Congo de Kinshasa donc salaga ba filmer ka eloko bien moko placer ango pote ka Congo ba mindele baya bato balinga Congo te bazonga na komona Yesu Kristo wana modero azana biso le 12 nazo senga pe na président et assemblée deuxième président assemblée premier vice aoyape na invité pe na arche de Noé ba jour ya 12e anniversaire na biso dimanche à Likolo le 12 ndeto kozala wana pona ko fêter 12e anniversaire ya confession religieuse NRC nouvelle église de réveil réformée au Congo. En fait, qu'on n'est pas personne. Maman Denise Nyakero Mbote, Abedachou Mbote, Docteur Djad Dileté, Tado de Dieu Ange Blanc, Guy Loano, Jean-Pierre Liaou, Modero Sima, Gauthier Mascotte, Jimmy Bosbela au King, Jam Rock, Maman Myriam, Prophète Dominique Konde Naliloba, Tete Naï Mamboko Bank, na Maman Rachel Fouta, Maître Turambo Malematable sécurité à Banyoka, Djongade, le meilleur restaurant à Paris, où est-ce que moi et Laura Collier Zali, aspect ça 2005. Yo, à tout le monde, tabato sans en watana libanda, mais kende Collier potata zoadim, Ketchulwa Loi Arthur Nzemene, FBT Paul Fikipo, ou Azali pe mutumunene, l'agence qui toko ya transfert, eux eza kosa musala, Djezola, wane lamba. Wana parfait ko pesanga kende na pari pa Diezola tikilanga biloko wana akomisango mbutalombi 20 silingai
Ça fait 2 mois au Kangami. Boniko, moi, mouton kade, nanga, ke gotika, ngokuna, et langa. Irène Mukabila, moi, c'est à Pembe. Azara Mbandate. Irène Mukabila. Moi, c'est à Mintenge, moi, c'est à Miniki. Azo représenté Mintenge, Yabasagata, Azo représenté Miniki, Yabasagata, to Pessier, Force Aza, Reine Nabiso, to Pessier, Beauté, na Claudia Sassou. Na Linel Sassou. Wana bana na biso to tindiki bino Mintenge na Miniki. Bon représenté biso partout. To Pessi Mbote na Valérie Mala, na Henrique, Dorcas Moukoko na Belgique, na camarade nanga Justin Panzo. Et puis grâce Kachita Bofunga et puis Tozo Pesa Mbote pe na maman na nani agence Kena à Bruxelles. Madame Charmante Bofunga, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Charmante Bofunga. La femme d'Isaac Bofunga. Na pesi bino mote, na pesi mote na Enoch Lesi, Nzamba Pambolaye, Roger Lesi, Magi Okangi Kanda na yo. Dikamote na yo na igo, boyebe seka to suka ngana bino. Nzamba Pambola bino seka kosali. La pesi honorable Bolenge, et Sarah Lula la pesi mote, Jafros Paul le père Kayembi, na Fali Nzembo Kitoko, bokota na site na yego la bien makasi, et puis na pesi mote na Veris Vemba, Kovo Kisopa. Bienvenue Makanga, Jean-Simaya, sa force Italia, Patrick Tshisekedi, Trésor, Chimalanga, Gauthier Mascotte, na Lili. Otokomi na suka émission na biso, oya sepelaki apesa merci na Christian Mbungu, Christian Botei, Wuski Wushia, Dread Carolage Awechi, esika ozali na pesio Mbote Deka Dread Carolage Awechi, bo malibana bo polémique. Abonnez-vous.